Allô, évangéliste. Je papa, Ça me qui pose l'émission. Voilà, évangéliste Richman, en direct à Cologne. Toujours sur le par rapport à l'actualité. On a eu l'émission. On a vraiment dans la montée. Allô, M. Bonjour, bonjour. Viget Inen. Yeah, my water is good. Dia get is good. Yeah, wunderbar. Wunderbar. Yeah. Ich spreche Deutsch. Yeah, but that's good. Das ist gut. Yeah. Ich möchte dir eine Kassette mit mir. Yeah, kein Problem. Can you make it? Was du? Ich habe gesagt, ich möchte sprechen mit you. Ja. Ja. Englisch that you. Ja, alles Gute. Alles wunderbar. Das ist wunderbar. Ja, évangéliste en direct il y a chaîne Nabiso Sentinel TV. Alors, ma question, merci. Qu'est-ce qu'on se présenter? Ouais, shalom bien-aimé dans le Seigneur. Comme on a évangéliste Richman, mais là, préférablement un frère Richman pour confiser côté na ba sala nzambe au bazo na ba titre ba bishop ba archbishop et tu as pas quoi ba pape alors toujours on s'abonne à Vatican. Est-ce que vous avez sabiso ozawapi ozobenga ozawapi nazobenga na zona na Allemagne na Cologne. Na Cologne. Moto na nzambe na pesio merci mingi parce que soki bato bamoni na sali somme 35 nani photo wana iyo moto pesa yango okoyebisa peuple de Dieu mpo na nini oreagisaki bongo mpo na nini otindeli na photo ya mwana oyo akomi sataniste oyo elenga nafongama miso nasala émission. etalaki mpasi na émission na bango komonake donc comédie ezokotamini na makambo ya nzambe alors telema tozotalela nzambe tolingi totalela nzambe na mosolo mpona kobongisela bato nzela ya kokonzela likolo alors so bato bakomi kosala bacomédie bongo mpo jeune fille wana tosepelaka na bamakambo na ye mingi les nazariens bazodevoile biso baolakisa biso bafaux serviteur de Dieu oyo bazotambola na mabe alors ntango bakomi kobongisa ye yango nasalaki recherche na ye bato bazobongisa ye babongisi ye mpo na nini yango nakotaki Facebook na bango nakikuta jeune garçon wana aza satanike namoni bafoto na ye baimage na ye mpenza donc namoniki eza complot moko démoniaque. Sikoyo bafoto wana ndenge topanzi yango bato bamoni balanda mateya na nga oyo nasali somme 35 sikoyo nanu sala nanu ye tante mosali na nzambe analyse nini ozosala na somme 35 na uti osala. Oui, la septembre, donc, Bible lobby, donc, gardez votre silence, moi, l'éternel, je combattrai pour vous. Alors, yo, comment dit, vous avez prière, mais yo, tiki ma caméra, na mabuka nzambe, on va pour les gens, nzambe, aka teli kampo, je suis signé de la mabuka nzambe. Alors, yango, bango, ceux qui m'ont dit, ma tala nzambe, à ceux qui m'ont dit, moi, tiki ma caméra, mabuka nzambe, on les gars, la média, pour le combat de mon tupo, dans la position là, Tiffany, biso tosepelaka na émission mingi chaîne moko kaka nzambe nasepelaka ngo makati ezali ya chef Tiffany mpona moniki azotambola bachaîne na ye baémission na ye eza kitoko ezolakisa biso makambo etopra makambo tomoni ya frère Mathieu oyo akufaki alamuki alors moto bozomona mpe moto akufaki alamuki bapaster batamboka batakisangani bato esika bimiki kuna soki na bumba soki kote ya équateur waki bato batémoigne ezomona avec bapreuve à l'appui olingi otali yango bokokuta ngo neti eloko moko boye ya lokuta alors etomisi biso makasi yango tomoni pasi tolingi batika nano komenase jeune fille wana aza mwana moke azosala mosala ya nzambe batika nano mpo asala mosala na ye azofortifie biso bazobundisa aza na mwana moke bango baneti chaine ya kazarema wana toboyi te bazosala commerce na bango bango bazosala commerce mais azosala mosala ya nzambe bango bazosala commerce na kombo ya yesu masiya yango siko balingi basala volontaire bango siko neti ye azokali bango neti alingi domine site na bango ya business na bango ya commerce ya kazarema yango bakomi kokombatre eza pasi mingi donc toyikoloba te selon analyse na yo bato wana sikoyo basalisi kindoki na bango
na walesa obe eza nini alors siko ye azosala kuna soki oyo wana ya wana atika koapuye manzambi mpo badétruire ser Stéphanie batika ser wana azosala mosala na ye mpo akritikaka bango te alors coalition wana basali mpo badétruire mo mwana moke boye eza mpasi mingi biso dérange biso pena motema tolandananaki bie te nasali mabona oka ebanzambe na desenia que yo moko justice na yo mpo bible elobi yo ozali avocat ya bavocat yo yesu masiya yo kata likambo oyo donc voilà quoi. Évangéliste, s'il te plaît, est-ce que tu as la photo moteur wana junior atie otomoni atie mino na ye lokola mbenga mbiso ya mbenga na nsima demo moko aza na nsima, c'est-à-dire ezali asi akoti na monde ya walesa akindokide na explike biso nano bafoto wana mibale mino na ye ndenge atie miso na ye na diabolo na nsima na ye mpo bakolomola bafoto yango wa 1 ezaka mokolo te na kote ki Facebook ni eza na bafoto mwana ibile aza na mibile babiloko ya ndenge wana ya satanique pesa na nkombo ya Facebook yango mpo bato bakolanda bakota kuna bamona bango donc babeta soki junior koma mboka nde nayebi te koma na ye junior donc na Facebook yango bref nga nazobenga yo nazokata moke nabenga yo comme ça eza bien bino mo bolandi eza évangéliste à partir ya Cologne nga nazobenga ye yango nalobaki botiaka bacrédit parce que soki bozotia bacrédit te moyen nazula bino bapaster mosusu eza te tala kutu na ya na mbetu nga nalamuki te abengi nga naza obligé tosala na émission nasokozi ate elongi te nazo se préparer pour nakende clip mais naza obligé nabenga ye po tosala na émission donc soki bacrédit ali loba na moto na nzambe explike bafoto wana signe wana miso na ye mino na ye explike na bana nzambe donc si wana donc yeko akomi junior zombie zombie 3 bon zombie junior 3 depuis ati misu ya basataniste et puis à part wana lakisi na foto ke na lakisi aza nani donc alakisi nga aza zombie zombie eza demo donc aza demo aza nzoto ya moto tomoni mekati eza demo po image wana eza moko te so bokoti na tiki bomoni eza ebele baimage ya bongo donc soki frère wana akomi démon c'est-à-dire mikolo akokota na église wana ya walesa nde aforme akomisa bongo po frère wana liboso azali bongo te mon frère wana nakoki kokomate mpenza te po tozosalela nzambe fo tozala direct bref donc fo toloba ndenge oyo tomoni po nzambe mensonge eza mpona satan mais oyo tomoni sikoyo donc tomoni pre balapui jeune wana aza sataniste alors peut-être nakoki kokondane père Stéphanie mpo bayebaki tadame ya jeune wana ifale asangana ye na misala na ye po azosala sœur Stéphanie azosala mosala na ndenge ya solo bango mpona oyo bayambi na position wana bango bato bapesaki kazarima bato bapesaki site ya frère wana kotokote yango nakotaki na site wana mpondakili koverifie so aza mwana nzambe le nakoti site wana amoni ke aza mwana nzambe te aza na ka na biso te donc site oyo bapesi yo évangéliste site wana moto apesi yango satani nani kazarema mpo nga nayebi site wana te yo moto otindeli nga bafoto wana natika koyeba site yango te kazarema moto atingaki abipesa site na yo ye bakazarema bato bati site wana ya mwana mobali wana kazarema bati site wana tozali kuna bato ya batelevizio mosusu na ndako tozotala émission yango zalaki bango boya kotala bateli bato tu baregrete baza bapaye baki na ndako bakamwe baki mais pas jusque là donc bango ebeyaki koti sataniste tout fait donc eza complot moko ya monde de ténèbre pour garçon aza sataniste alors sataniste siko bino kokamati siko moto aza sataniste atémoigner contre sœur na bino oyo eza kota nzambe donc toza baza ka moko te na sœur Stéphanie na frère Mathieu baza ya nzambe kote wana mosusu
ba pays côté bazati pour baza comprendre na frère wana junior wana satani. Mais sikoyo motoranzam yo ozo condamné certes Fanny ayebaki etadama mutu wana te ozo condamné junior mais ndenge ozo mpoya kokondamné bato basali likopa na ye parce que na groupe wana tomonaki Wallace atindi bapaster na ye oyo batraité nga de sataniste ye nzambe azotali soki na sataniste te yango otindela yango eloko wana pourquoi ozomona te eza association de malfaiteurs bato oyo basangani eza basataniste mpona nde ozolinga kotia linki te kolie bango te baza complice nalaki junior wana na kazarema na wabanisa basalaki coalition alors coalition wana sikoyo motu naza na presse na presse sataniste eza junior wana alors loba baza coalition etadamu ya bawalesa na kazarema etali bango nayebi te mais eloko nde nakoki kojuge nakoki kokondamne kazarema po kazarema moto asali complot wana complot ni kazarema asali akendeki kopesa liboso prophète na Stéphanie après bile kopesa junior donc ezali plan moko badétruire jeune fille wana Stéphanie plan na bango ezali badétruire Stéphanie alors donc mwana nzambe okoki koluka kodétruire mosusu te okoki kocontinue motu nde soki aza na ereke totambola boye po tomema mpena mosala nzambe na bosolo alors soki bopona nga badétruire motu mosusu po azosala mosala nzambe alors bino koza na plan mabe po moto adétruisaka kaka makambo ya nzambe eza satana alors donc toluka bazolinga badétruire Stéphanie po azosala mosala na nzambe alors tokoki koloba peke eza makambo ya molili sikoyo moto na nzambe otikali na 3 minutes message nini conseil nini okopesa bana na nzambe na makambo nyonso toyuti obeta lisolo awa eloko nakoki kopesa bana na nzambe tosala pena makasi otya mabongo mpona ser Stéphanie wana aza kombati na frère Mathieu bayi na message ya solo po frère Mathieu azalaki na monde wana aye koyebisa biso ke makambo amonaki ya mabe na monde wana alors bato sikoyo bato bakoki kotelemela kaka frère Mathieu na ser Stéphanie ezali bata monde wana po amoni ke balingo binuka secret na bango oyo kota kotelemela Stéphanie na frère Mathieu donc ata moto ya sata aye kotelemela po balingo dévoile ka ya sata continue papa otika na 2 minutes soki oza na message mosusu oza na mwa exhortation okoki kopesa lelo mpe eza dimanche bato ebele bake église te baza na bandako okoki exhorte bango na 2 minutes etikali eloko nakoki kobakisa donc napesi mokanda ya Matthieu 23 na 9 balobi tobenga moto nyonso tu te papa donc bato oyo baza kolobaki bango baza bapere spirituel mpo bamanipule bato babenga bango papa batika kobenga bato nyonso papa mpo jésus christ nde apesaki message wana adi apart papa oyo aboti biso motu to te tokoki kobenga papa donc bango wana baza komikomisa banzambe mpo bakamati bavandi na kiti baboteli tro na nzambe bavandi na liboso mpo bamanipule pepe ya nzambe mais bible elobi na biso seigneur jésus christ alobi na mokanda ya Ézéchiel 34 alobi akoarrache babrebi na ye oyo bafaux paster wana nyonso batangi na nkolo na bango mpo apesa bango bavrai paster yango mofrere ndenge oza wana ti frère Didier tokongama mpo nzambe azokongisela biso bandimi oyo biso tokotambusa mpo biso pesi tokomprendre vérité yango tozolakisa bana nzambe bible makambo elobi nzambe alobi totika kobenga bango bapapa bakomi kaka nzambe ya wabalesa toyebi nzambe na ye te ntango tobenga nzambe ya wabalesa fo yeba soki nzambe nini ya nzambela soki ozobenga donc tobenga kaka ndenge bible elobi na biso tobenga dieu d'abraham dieu d'isaac et de jacob yango wana biso bible alobi na biso alobi na biso nzambe ya antoine pe ya pierre pe ya mama songolo pakala te mais nzambe ya abraham ya isaac ya jacob Jésus-Christ est le seul Seigneur oyo apesaki bomoi na ye mpona biso nde mokanda elobi na biso na mokanda ya Jean 1 alobi ye moto apesaki bomoi na ye mpona biso apesakrifaki mpona biso na croix alors tolanda Jésus-Christ totika kotala bato wana baza kosala n'intérêt na bango mpo baenrichir baorfele batomisani partout bazosalisa baorfele te bavere batomisani partout bashege bazotomisama na mboka onaosalisa bango eza te bango bawuti brazaville bayowa baolala balabala l'église esi na baplace ebele opesa ta baeglise moko bato balala wana batika kolala baba bazosufri epuis bamongo badini boluzwa bozokosa bozoka enrichir bamama wana tozosinga bango bye bye